Moi sur bato ya 26 ba publier photo na he. Ba lobi ke o maman oyo kisibiso soni. Azali moi si ya Nzambe ya 26 na kombo ya José Biangenda. Ngana tali na seki ngabi mama yo kisibino soni. Do bino boyeba kana bino teke mama na bino o achaka ne ba mesh na ye alingane kitambala te. Bino boyeba kate. Ndeko nanga omoni ba lokso yotie yeba yango ke ozoko bimisa image ya Satana. Ozoko incarner image ya Satana kati nombala moko. Lox eze lokwa malamu te. Lox eza basuki oyo yo mwana mobali okoki kotia te. Okoti yango to otiela ngo nini ekofutu eloko te. Nana mona te na bureau l'État. Mwana mobali ya Lox asalaka na l'État non. Bango bazalaka bato ya diamba, bato ya kwiti, balaka salite, vina bango ezalaka nango malonga te. Siko yo oza muto yo edikaka mas, quel que soit rôle yango, quel que soit ki star yango, il faut ola osalela ngo kana mibeko. Ndeko nanga, po ki bogar na o ebima faut tshela ngo Lox, faut latela ngo perruque ya Lox. Non 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 non. Et foute le côté. Et foute le côté. Ki kombo ya ki splendeur wana papa e matso bantsala te retard. Tosa tata na yo landa nzela tata na yo. Tosa mibeko. Mutu ayelanga te o vie privée na ezalaka te edikaka mas. Ate ya kamas azali mutu otaza na vie privée nyonso kosala tokoloba yango. Même ba pasteur banani bozo mona nazolo bapwani. Baza bato baza kotambwisa ba église ya munene ya Nzambe. Mais au monde osala mabe, il faut lo banaye. To bomba te to sala ki hypocrisie awa hypocrisie le kakate. Ezana batu mususu bazalaka. Omona kimbangiste abali mobali azano kimbangiste. Akomi pa mobali wana aolata kitambala azomona kaka ke nde nazolata bonobi makoko liboso mobali nanga. Na yoka fi moko boye nga na ke na boutique na kenda osomba mafuta sope parfum quoi. Fi wana azobeta lisolo nga na kimbangiste. Donc ayebi nga mais abebi misite mais abeta ka lisolo pa muninga ne basala na boutique nga na kimbangiste. Nga ne naza boye biso lata ba pantalon te mais tellement mobali nanga za kimbangiste te na lata ka ba pantalon na tia mesh pona sepelisa ye mais biso to lata yango te siko yebisa nga ozolinga o sepelisa mobali mais pa Nzambe ozokota na problème na o sepelisa Nzambe na o sepelisa mobali oko sepelisa nani mobali soka kufi bokabwani ya c'est tout mais Nzambe okotikala okabwana yete na mokili tina bawei okozalaka na ye. Mobali soki alingi likambo wana te ata bala o mariage yebise eza mobeko ya lingomba papa nako force te limbisanga na bolingo Nzambe pena ngo ngana lingelaka yo ngana mwasi ya mibeko nako force te papa akolongola na ndaku te pona mibeko soki alongoli na ndaku pona mibeko seka za mobali na ote mobali ya vie na yo ako respecter mobeko na yo ya lingomba yo lingi la yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te ezali elombe na lingomba oyo otuna baoyo bayebinga mabota na mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Aikibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Aikibangu na longi mokili Oyanga mozepela elongo nanga Aikibangu na longi mokili Motika mikumba na milo banda Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Bienvenue chez nous, merci na watutu balingaka Maman Francisca Kabalenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Merci aussi na bato balingaka émission qui mbangu Nzambe rien que la vérité. Bato balingaka chaîne na biso Balenda News TV, en tout cas merci beaucoup. Bon continuez à s'abonner, liker, commenter. Donc il faut que vous ça ko chaka j'aime, ko chaka commentaire, ko bossa na ko s'abonner aux autres émissions, s'abonner pour te awale okolanda. Émission qui mbangu Nzambe rien que la vérité. Awa to yaka na ba vérité. Awa nde toyela kabino makambo sir makambo solo awa nde ezali mokundoli ya maebo mama na molili komisa yango polele
awa nde nzambe apesi ngai mission ko kundola azobomba lisu bato te esali eza su individuel te mais ekomi ya moto nyonso osali mabe telema ozali moto oyo oteyaka masse ozali moto oyo oza koteya mokili tokobomba o te bomoni de abatant fort émission na biso tokolobela nanu premièrement makambo nanu ya ndeko na biso oyo Splendeur dia Lungana ye na publiaki ba photo na ye obomoni na Facebook bato mususu baningisi bango eza vie privée na ye na répondre bino sikobozo pena bakiti bo vanda bo pusa na boyo kanga bien et puis tokokita na bato ya 26 pour comprendre qu'ils allaient Sodome et Gomorre bino moko bomoni de ba temps fort misala ya bato eza komona na basine et bato bazo comprendre te voilà tokobanda skoyo na première émission na biso tokoti nanu na papa Splendeur azali mondimi ya kimbangiste oyo kaka pena mwana ya tata mwana ya bakoko akota na ba retraite ndinga zawana mais lelo tomoni ba image ebimi alati ba locks ezala batu mususu ba eza perruque o moi mususu atourna ki filme ezala eza perruque ezala tourner film et que yo o dirija ka masse et que yo o teya mokili ozali journaliste pe ya papa simon okianga nozo ko salela nzambe na mokili oza pe kimbangiste en tout cas okoki jamais ko utiliser ba rôle wana okoki jamais quelque soit o nini asala resengela kiala tabongo te bandeko to komi na temps nini na temps o tozana ngo oyo to lingi lisu te ke o mutu moko boye adikaka mas asala makamobo eza malamu te o eza na mibeko ya nzambe te babomba yango non ya za na vie privée te po aza journaliste aza na vie privée te po nyonso oya kosala bato so bamoni bakubimisa yango bakoloba po yende ngaza na edikaramas ye moko fo azala exemplaire ngane naza boye nasala ba mabebele nazalaka mutu alibanda mutu baloyenge mais nzambe nanga ntango arécupérer nga bongo linga na yaka nayebisa bino vi nanga nyonso na tubela na kuna internet awa na bimisa vi nyonso o nga na lekela o nga na sala na loba yango na minitio nde naza boye nayebite eloko nini oyo mutu pena kokosambwisela eza te mais bato bazwa kaka ba video oyo eza passé nanga bato ti lelo bazala ba téléphone ti lelo batambolaka nango bazongisa yango tanga na publier bilo nango bafu baza kotiango na seka kaka mais eza le passé siko na minute toza na le présent na minute oyo baventure te tata Simo Kimbangu na 4e génération tango po abanda siko kovandisa lingomba na ye abundela moto moyindo na 1921 abandaki miracle na ye na 1921 to komi na 2001 a récupérer lisu musala na maboko 2001 wana so longo ba 0 ezali 21 doto zalai ka na 21 wana tema banda musala na 1921 na 2001 21 wana pesa 12 ye moko tata azuli lisusu musala na maboko kaka na 21 lisusu to komi na 2021 to sisi mise na biso nouvelle civilisation ya moto mundo ebandi et to komi na 2023 papa lobi to bandeli à 0 to bandeli à 0 to komi na 2024 papa lobi fini la récréation tout ça kolanda nzambe ba étape par étape yazo na makambo na ye to komi na page ya Bible suka to komi na apocalypse to na tango ya apocalypse siko yo moto edikaka mas okende ko jouer ba rôle ya bongo te et puis pena a jouer na wapi film ngo elekelaka wapi Splendeur azali komi sala nam ki garçon ki bogo sazaka kitoko lolendo babiloko wana nazoko loba te na ndenge ke
na loba mabe pona ridiculiser te mais nazo te ya ekaka boyebi ke awa ezalaka prédication agressive to yaka te lokwa ozo bercer mutu mate ya oyo ya kimia bozi yango mingi depuis kala bozali ko bongwana te eza malamu te ngape na niveau mate ya nanga eyeli na yete pona ridiculiser mais nakoloba ne kaka tozali bana ya mibeko toza bana ya mibeko ndeko nanga kala okoli vi na yo osaleka ozokota ba retraite oza kosalela nzambe na yo mais ba distraction makambo mike mike wana ekoya kobongisa yo tango tozala ngoza sutango distraction te oyeko olingo banda ko se distraire okota na vie ya mokili loyenge ya mokili na suka o tokomi na suka ya likambo te tokomi na suka ya likambo o toyemba ngo meme na banzembo suka ebelemi bojala na mayele pamba te kanda ya nzambe ebelemi biloko mibale mikosalema mwana omitunaka wapi okozala mwana bandeko nanga tokomi na suka ya likambo sikoyo papa na biso Splendeur alinga kota na vie ya loyenge ya mokili a se distraire tellement filmaka azwaki star wana sikwa tiela ngo locks alati bobiki eza nango perike ezala perike ezala obakangi eto nini abebisi akokosalela biloko wana te ye il faut azala représentable ye ndenga zana il faut batu balandaka lokolo na ye tangu yazolata bongo tokoteya baleki bazoya na sima nini nga na uti na via mokili na gagné le otendeko nanga na via mokili mwana tata sima imba okianga nsoza na elembo atozozwa mbongo okosala nango eloko te epui ti suka soko okuta na fimbu ya tata sima imba okianga nyama kasi okosala nango eloko te via ya mokili efutaka te nga moko kuna komi na poto na vanda en plein Paris naza muto na koki kosala ba boum na ko vivre naza muto penake na koki penake na somba blamba makasi na lata na bwakama mais na late jeep na ke Tour Eiffel na jeep na nga ya mulai ndeko na nga naza ko lata jeep na lata ka pantalon te na tiaka mesh te mais nazangi mbongo kosomba mesh te bakabelo nazali na teka nyonso na tika tolanda nzambe na biso papa simengi ma okianga na linga biso yo kanti ba video wa photo wana ebimi wana na publie yango po ane pona te ya yo soki ozokenda nzela mabe obimaka deja potango tokomi nango tokomi na suka ya likambo ndeko nanga ozaki naona na nzela na oya ya malamu oza kotengama omoni ba rôle o ya mabe yo kimbangiste ko sala yango te eza lokola mutu ba musulman bateka balia ngulu te bateka yango pete omona un kimbangiste oliaka ngulu te me oteka ngulu ezalaka un kimbangiste bapekisi so mesh mo okanga batu mesh yebisanga est-ce que on a to samibeko yo boko pe ko to okanga un kimbangiste bapekisi biso toza na mibeko na biso kimbangiste oza mwana ya mobeko obotama na mibeko batangelaka biso di commandement mikolo nyonso mais okende kosala ba rôle te ke otia mesh neti bana ba Hollywood to monaka na mindele na ba Hollywood omona pasteur bango ba proposaka omona pasteur bako fute mbongo ebele bapese mbongo ebele ata $20 mais a jouer ka rôle ya PD aboya a jouer ka rôle ya bandi akoboya siko yo oza muto yo edikaka mas quel que soit rôle yango quel que soit ki star yango il faut osalela ngo kana mibeko ndeko nanga po ki bogar na o ebima faut tshela ngo locks faut la telango periki ya locks non et foute le côté ki kombo ya ki Splendeur wana papa e matso bantsala te retard to sa tata na yo landa nzela tata na yo to sa mibeko salela tata salela nzambe papa simayimba ukiangani
kombo wana matso bansala te ekofutu eloko te okobebisa mutu ayelanga te o vie privé na ezalaka te ebikaka mas ateyaka mas azali mutu oyo te aza na vie privé nyonso akosala tokoloba yango même bapaster banani bozomona nazoloba mpo ani baza bato baza kotambwisa baeglise ya monene ya nzambe mais omona osala mabe il faut oloba na ye tokobomba te tosalaka hypocrisie awa hypocrisie elekaka te mutu mosusu alobi ke yo akomi kutu selo siko akomi selo koteya bato nini po ntango bafoto wana ezotikala bongo bato bazomona ata olataki yango na miniti ya mokie olongoli jamais okolata te ndeko nanga omoni balokso oyo tie yeba yango ke ozokobimisa image ya satana ozokoincarne image ya satana kati no mbala moko lox eza eloko malamu te lox eza basuki oyo yo mwana mobali okoki kotia te okotia yango te otiela yango na nini ekofutu eloko te nanu namona te na biro ya leta mwana mobali ya lox asalaka na leta non bango bazalaka bato ya diamba bato ya kwiti bazalaka sali te vi na bango ezalaka nango malonga te donc esenkarnaka deja mabe ntango yo okomotia yango pouvoir na yo ozalaka nango ekomi kokita nzambe akosilikela yo eya na ntina moko te vi oyo ozolinga okota oyo soki osalaka yango deja en cachette image oyo ebimi mpo nzambe alingi ochange eteyami boye elobami na mokili mpo obongwana mpo yo oza na vie privée te oyo biso tokokashe oza journaliste oyo oyedikaka masse il faut ose comporter malamu ntango yo osali boye oyokisi papasi noyima okianga ni soni ezalaka te nzambe oya kosilikela opamba boye te luka ochange mpo ekofuta yo eloko te eya na role moko te oyo kokondima mpo na mbongo mutu alukaka yango mbongo ezali suki ya mutu ebotaka ata bakati yo suki ekobota kaka ya suki ya mutu eyaka na bandenge ebele ozaka o mutu osalaka na ratelki non so mpe na presse una ratelki osalaka kuna siko okoedike bato nini omoni teke ozoyokisa ndenge akombo ya tata soni inkimbangiste biso toya bana mibeko biso ba oyo toyokaka 10 commandement mikolo nyonso na ntango toza nango nzambe arekipere biso bana na ye oyo tobungaki nzambe ntango alobi tobandeli ya 0 alimbisi mabe na biso nyonso alobi bozonga boya epai na ngai boya epai na ngai nayambi bino ayambi bana na ye ekomi bato batubela oyo nyonso bakweya batubela bato batubela donc bato batubela ya sans malongi omona yango bavantire ti lelo papa aza kosenga biso atotubela mpo na nini oyo ezoya toyebi te ndeko na nga timba ntango oyo toza nango tika distraction efutu elo te oyo na nga nayebi biso yango wana bon tokoti nano na bademo ya 26 bademo ya 26 oyo nga nayebisaki bino azali mwasi ya nzambe ya 26 na kombo ya José Biangenda na kombo ya Lorette Mandala mwasi oyo nga namonaka nanga deja bavideo na ye elo na comprena ezaka nini amonaka ki bonzambe oyo bino bolobelaka te ye mpo na yeko bazwaka mbongo na bango baliaka aya kotosa bamibeko na bino ana tina nango te do ya kovivre vie na ye o mibeko etali ye te mobali mpe azokoteya mwasi te ozomona mama na mondako de mobeko eza te me mwana na ye ya mwasi nga azalaki na video wana mwana na ba piercing atiaka tobola matoya tobola to mobali ye moko José azata na makasi ya koteya mwasi na ye te ke nga nde naza boye bazwaka nga nzambe nde tokosa kosala biso bana ngo toza banzambe bazwaka nga nzambe il faut kotosa mibeko te papa Kisolokeli na mama na bino bazalaki ndenge nini mama na bino atosa mibeko te bazalaki presque batata na basi na bango bazalaki basi moko bande kotosa mibeko
babande ko respecter po bayebi ke bazana na banzambe bazo vivre na mibali moko baza lokola bato mokili ote bato saka mibeko mais yango monike batata babongisaka makambo na bango moko yango monike papa zako baponeli mwasi papa mbenza mwasi na epeza ki deja mabongisi bango babongisaka makambo na bango tala mwasi papa mbenza tala mwasi papa zako tala mama Sidoni même maman Francine bozo mona ke baza basi moko différent ya batato baza libanda baza différent ya batato baza libanda mwasi oyo so koti na continue eza ko lakisa ke bango bazalaka na mibeko te donc baza ko te ya bana batu o bango basalela te na bango basi na mibali na bango ndenge moko José ayebi ko yebisa ta mwasi na yete ke atika boy akoka pete po mwasi wana mwana na radaki amonela mobile akoka te bazana babasi moko boye ye moko Charles kutu mwasi na zaki mbangiste te mutu a groupe de réveil amelana masanga mutu asala bolingo na sa kwiti mwasi na mobile mwasi na zaki mbangiste te mais bino bobenga nzambe franchement donc on a ba dégâts moko eza kuna eza grave Christopher aza ko mena mwasi ya bato papa Edo mwasi ya libala akima libala na ye atika na bana na ye ayeko landa nzambe azanda ko pesa ba prière akenda ko pesa ba prière na ndako alala ka mwasi wana nde akabola libala ya bato abotola mwasi Simo kingi kutu bakabolaka na mwasi ya likango azalaka na ye bakabolaka ye na Christopher otala na bato ngo bazana impudicité moko incroyable so bakote ya basi na bango nini basi na bango bayokela bango bakote no basi na bango nini ye moko Paul Dibuya Kwafi nzele kenda nzela li felo tongama de na mutuna ye azako lakisa bino li felo eza na maboko nanga bino nyonso bakokota awa batu moko baza modi batu moko deja baloka bango ale sikoyo bolandaka batu moko boye bana bango na ata œuvre d'or ya banzambe bana ngote baza ta eloko te baza vide kande bazwa ba œuvre ya batata te bazwa eloko te o site moko historique bazwa tellement bazwa te ndenge pe banzoto bango eza vide bana pouvoir moko te e musala bako ya kindumba bana na bango baza kolandaka misala ya batata na bango et puis pe bango moko basi na bango baza na éducation moko te bakozwa epa na bango po soki ameko lobela mwasi na ko répondre makambo yongo te yanga lokola mwasi ya José tala niveau ya mwasi ya boye mwasi azanga mibeko bakenda kolinga basi na ndenge na bango basi oyo baponama na bango pete tellement bango baponama te bazwa pe basi baponama te mwasi oyo azanga mibeko atosaka na ye mibeko te o chance kutu biso nde toza na église kimbangiste ya solo alors bolobaka te ke bino ya bino eza église kimbangiste non po kuna mibeko ezala te mibeko erenyana nango te bandimika nde baza na bango tellement bango baza bato déjà badomine bango déjà basali bango ba lavage de cerveau yango wana bozomona ke bandimi bazo comprendre te basali bango ba lavage de cerveau eza lokola ba chinois ta bazala na guerre ya Corée du Nord na Corée du Sud. Corée du Sud ba américain ba bandaki ko appuyer bango ba kotela bango. Corée du Nord ezalaki ba chinois. Ba chinois ba kanga ba américain ba yana bango na Chine. Tango ba koma kuna ba sala bango lavage de cerveau. Bazana ba famille na bango na ba États-Unis ba na bandeko na bango ba na ba vie na bango. Mais là on y basala bango bateya bango kaka makambo moko donc wana kutu Chine ezana nu bongo Chine bongite mais bazwa ka temps ya koteya bango ko sala bango ba lavage de cerveau basala bango ba lavage de cerveau ba kolobela bango makambo ba lobela bango makambo ba kosa na bango
mais bato wana tema ezaki lavage de cerveau et puis bazaki ba prisonnier ba libéra na bango batia bango babi batiki bango babi bakomi ba prisonnier libre bakoko tambola na bango bakosa o balingi kutu mindele baisa bango bazonga na ba pays na bango mais tellement déjà ba lava bango cerveau baboya kozonga yango na to monaka bandeko bakenda na 26 bazwa déjà lavage de cerveau ba lava bango da ba cerveau makasi ata baza komona mabe bakolobelo kote ba mona bango ka banzambe ata bazo mona mabe ata baza kotalisa bango pamba po bazwa déjà lavage de cerveau talaka bato moko boyeboke na nkamba te bino soki bango bakenda nkamba te mais yo okoki koloba ke papa yenga na ngina kenda ngana no nkamba bakolinga kotika bino boke nkamba te nde bango bakota nkamba te bino pe bokoni ata nkamba te opona ni fallait ba libérer bandimi bayaka na bango mais tellement que bango balingi kozonga te bandimi bakosa bango kaka tosangana te tosangana banda babanda kokosa bango maloba oti lelo babandela yango kaka nayebi ke baza ko manipuler bango kaka basala bango ba lavage de cerveau même bozomona mabe bozo publier ke mama yokisi biso soni ayokisi bino soni siko bino moko bo comprendre ke baza mama moko baza dignité ba dignité bana bango dignité okokota na compte na ya tosaka mibe côté donc iloko mote lakisaka ke oyo aza kimbangiste yango na ebisaka bino bato bazaka bakimbangiste te baza église moko secte ya na bonzambe te ya na spiritualité te eloko te basalisaka batu te babikisaka batu te bana eloko te bamela comme Dieu te bakulaka te donc vie na bango bizarre omona ke ezali ngomba te ezali secte ezali ngomba te baza kokosa bana ya batu. Alors bisoko tellement que toi na nzambe na biso to banga nzambe to banga penza nzambe po esika nzambe azali esika lumière ezalaka yango tozomona mabota bazoya koluka nzambe na nkamba bato bazoya po lumière ezande na nkamba to banga nzambe to tosaye poso bolandi ba Paul Dibuya banzela lifelo tala biso lingoma mibeko mais bango basalaka nyonso le contraire. Papa diangenda papa kisolokele papa banvoila mokolo moko te bakata basuki batia balini wana batata bakata basuki batia balini te mais ye aza kotia ligne wana sala ezali ligne ya jamukwale wana peza ligne ya jamukwale lifelo bato nyonso bakota aka wana ligne ya jamukwale vivre na mibeko te basala aka makambo banzambe baza kolakisa biso le contraire bango basala makambo na ndenge na bango bomona ke bato bato te alors bino bolanda bango ba bébé spirituel to banga nzambe toza na nzambe na biso to banga ye to tosa ye aza kolakisa biso moment par moment makambo ndenge eza koya makambo ndenge eza kokende. Alors biso bato toza na pembeni na ye toyebi da niveau to komi nango to banga nzambe to tosa ye to salela ye po obonga na vie na yo longola distraction longola pe keba yango monaka na bato ebele nga loba ngo l'église na biso bato ebele ba comprendre na bango esika toza te bato balingi tellement biyoka mingi bakomi kotamusama na baerreur bakomosala makambo na nko bakomi manfu so tomoni lokola ba splendeur oyo akota ba retraite lelo pa komosala biloko wana akomosala makambo na nko ezali na tina asali bongo pamba te biyoka bakoma koyoka mingi moko koma kolembisa bango ya bo regretter lobi so bokomi kolemba lelo bosali musala makasi okomi na nzela olembi eza lokola bana misato bapesaka bakoli okende kofungola na ndako telema na ndako amona zo umela zo koma te afungoli yango na nzela ebungi
zala prudent na tango tozana ngo muta kosa ote mokilese ningani nzambe akomi na kanda to banga nzambe bisengwa mokile ekoleka nango ekoleka tango yo splendeur ndeko na nga oye na tango moko ya mabe oyo siko ngo kota dana ba vie ya ba distraction ya loyenge et attends ya mabe mauvais temps to le cas de étape to monki une étape mosusu to komi na suka ya bible en tout cas bozala mayele to banga nzambe to keba po ete nzambe azali nzambe ya kanda halingeli biso ba erreur te oyo ozomona oyo eza pe kaka eloko esunga yo papa aza kosenga biso tokende kotubela kende kotubela longwa na misala baloksi wana longwa na bamisala wana ezake ebebisa mibeko oyebi ke musala o na osala na ndenge ya mibeko na biso kosimba te kosala te c'est pas obligatoire eza te yango nde kobongisa vi na o te babiloko mosusu olakisi mpe na nzambe likambo elingi epesanga mbongo me naboyi osala ngo naboyi kosala ngo mpo nayebi ke eza mobeko nzambe elanga nayebi ke kopesanga mbongo na manière mosusu c'est ça nga moto afutanga niongo ya $170 dimanche naboyi ozwa mbongo naboyi kozwa na bibomba ngo lobi me apesanga su te ewumelaka esalaka presque 2 semaines kute lekaka ba 1 mois et puis abakome kokima-kimanga mais na ekozwa ngo na travers mususu ndenge ya chef na bango bazofuta bango na ebisi chef na bango ki azana nyongo nanga tango na banda koteka biloko na kolwezi azwaki trailing boy bona expliquer mais azopesa nga so mbongo te chef na bango akata mbongo na ye baza bakonzi baza basoda chef na bango akata mbongo na ye zo mbongo na ye pesa mais nangana be mutu muso nga regretter ayela nga mbongo dimanche biso dimanche tozoka nyongo te ni bash to defisa kate na osala ngo poani na temps ode na comprendre mabe na malamu na osala te temps o déjà na comprendre na kosa masuna lo yengete Debake na sala lisumu inconscient ona oyeba te mais ona yebi ke o likambo na sala eza lisumu na sala te masumu seza ke inconscient mais o yebi ndeko na nga ko sala note potango to ana ngo papa denge na lobato ozana ba caméra partout eza ko landa biso eza otala biso tuzaka na ba caméra filmaka biso nyonso to salaka ba TV na ngo donc ba cassette na ngo ezalaka likolo yango monaka makambo komo bima yo yeba kite likambo yeba na kite bimi ndenge nini kasi image na likolo bo mamaki nzamba komo la kisangoti donc c'est ça bande konanga to banga nzambe to saela nzambe na biso na solo to sa mibeko na ye eza na batu mususu bazalaka omona kimbangiste abali mobali azano kimbangiste akomi pa mobali wana aolata kitambala azomona kaka ke nde nazolata bonobi makoko liboso mobali nanga na yoka fi moko boye nga na ke na boutique nakenda osomba mafuta sope parfum quoi fi wana azobeta lisolo nga na kimbangiste donc ayebi nga mais abebi misite mais abeta ka lisolo pa muninga ne basala na boutique nga na kimbangiste nga ne naza boye biso lata ba pantalon te mais tellement mobali nanga za kimbangiste te na lata ka ba pantalon na twa mesh pona sepelisa ye biso to lata ngote siko yebisa nga ozolinga o sepelisa mobali mais pa nzambe ozokota na problème na o sepelisa nzambe na o sepelisa mobali oko sepelisa nani mobali soka kufi bokabwani ya c'est tout mais nzambe kotikala okabwana yete na mokili tina bawei okozalaka na ye mobali soki alingi likambo wana te ata bala o mariage yebise eza mobeko ya lingomba papa nako force te limbisanga na bolingo nzambe pena ngo ngana lingelaka yo ngana mwasi ya mibeko nako force te papa akolongola na ndaku te pona mibeko soki alongoli na ndaku pona mibeko seki aza mobali na yo te mobali ya vie na yo ako respecter mobeko na yo ya lingomba ako respecter. Donc ce qui est biso bato mususu mona azoko placer yango te azoko placer mibeko wana te pona ni mobali azano kimbangiste te akoleka nzambe na pouvoir te akocha o mala leste pona mibeko na yo
Ce qui omoni ke azwa ko linga ko salela makamba mibeko na ote zona utantika ekende pena ke a réfléchir na kena no tika no tika la ko réfléchir ce qui peut que azui moi si mususu asali maka mususu tika ya za mobali ya vina ote mobali ya vina yo ako respecter yo mobali ya vina yo akotika oza na mobeko otambwisa mabongo akomona okutu malamu mwasi ya mibeko esengo na ndako eza vraiment malamu omoni yango donc c'est ça bandeko na odo négliger mibeko te efuta eloko te nga grande sœur na nga soki atala nga aoyoka akendaka fête ya mariage ye alataka kitambala akendaka fête ya mariage ya bandeko na ezalaka na Suisse so na mboka nini boye bon ezalaka na Europe akenda fête ya mariage basemeki babwakama na bakabelo babaki de moi ça ndeko na biso na te bebe ndeko na bango azaka na mbongo ebele seki ya koya kolata makasi me ye akenda na kitambala elekela bango babwakama po bayebaki ya oya makasi me alata kitambala na ye na fête ya mariage elekela bango babi semeki biso to bwakama ki makasi po te baki ndenge ozoya koya mabe bituto la bolati biso kitambala abi eza mibeko na sani na tosi nanga ko bwaka makasi efuta na ngelo te donc c'est ça mais bisote bisote bakimbagiste mingi kati leo omona azosala mariage a cheka belo na mutu ti lelo baza ko sala futa na ngelo te ndeko nanga to banga nzambe to komina na tango asuka to koloba nini mukolo ngota ba kosambisa nzambe limbisa nga tango yango ko senga bolimbisi bande ko nanga to na feti to komina tango ya mama mwilo to teyana to landa neti anga so na lobi boy na so ka petango ya ko landa ngo to na tango ya mama mwilo to sa mama to za la ba exemplaire na mokili po ete mama mwilu mukolo ya suka aza na esengo na yo mama tosaki mama mwilu asalaki mosala na ye kitoko akendaki na esengo ebongo biso alobi ke topesa tata maboko tosala mosala ya solo tolanda babe 26 te bango baza na bango na lifelo deja etikali ka bazika bazo vivre déjà bisengo na bango mokili bazo ko vivre des sentiments ya mokili lifuti na bango déjà baza ko zwa bazo vivre na vie moko ya delix ya bien ba vie na bango déjà baza ko vivre lifuti na bango yango wana déjà bazwi siko biso lifuti na biso ezaka ka awate lifuti biso ezana mokili tina lola toko sepela kolo estango yaka batina bayekoli na ye baza ba millionnaire te ti tango yango yo batu wana pe baza na tango wana mingi pe baza bana tango yo alors nzambe asala mokili na ndenge mutu mususu omona aza pauvre parfois na tango kala azaka millionnaire mais tango foza pauvre c'est normal nzambe asala bongo mutu mususu omona aza mukuse na tango parfois azaki mulai na tango waye mukuse nzambe aza ko change yana batu mususu na tango mususu azaki mobali na tango aye mwasi donc a change makambo na ndenge na nzambe moko papa simba okiangani ayebi biso na tango tozana ngo to banga toto sa mama mwilu poto sepela alobi to pesa tata maboko alors to sala nyonso na ndenge oya bandai ko salela ata na ndako mabala to banga nde nzambe ko leka mobali donc c'est ça bande konanga ola ngana yango wana tumani à la prochaine bye mabota bamboya koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili, kembo ebele mi kembo banda. Kibangu nalongi mokili.